tala sima zonga moto. Tina msuni si quelqu'un sait lire sur les lèvres. Si quelqu'un sait lire sur les lèvres. Kamote, msuni ya munene bana batumba ngoba ngulu. Msuni ngulu ya munene batumbi ngulu na bien. Sasa na wela ya C'est bon? Ouais. Moi, je suis un artiste qui fait du Tokos Music. Te Tokos Music, te Tokos c'est ça ka combo qui toko ndembo ba meza na no style te. Style, toi tu sais créer un style. Oh, et puis ko créer style ezalaka. Tu t'enfermes sur ba percussion moko boye oh ya yo. Tu t'enfermes sur façon ya ba guitare oh ya yo, façon ya makambu nyonso, c'est ça créer un style. So ko créer style eza nde Olanda ba village te me yo créa kanzela boy. Yo siko ko ebsanga ba musique wana ba ke black wana ba naza wana ba congolais ba s'inspiraka nanu na musique ya awa à la base. Mais bango nde ba banda musique mukie buzo bebele. Ex papa Keina. Eza nini petit? Eza nini? Donc yo vraiment au comme na okara bibina bina. Hein? Petit. Moi na bar 3 personnes. Omoni conséquence ya kombo ya bana petit. Owangani Keina tane o community liboma. Mutu ezo sala lisusu te. Yo nana mayonnaise. Nana pekisa muninga na omwasi. Ozomona ete. XPD. Pekisa ye. Yango Gims azolekaka o lelo chilobi kapona buzoba boy. Osi omona Gims asala biloko bo. Heureusement na mboka oyo. Totika na papa Hervé pour défendre biso. Pardon. Ça papa Hervé mawa trop. Topé sa papa Hervé merci. Merci papa Hervé. Papa Hervé. Tokutana. Soki ote papa. Tokutana. Le 4 avril. Le 4 avril. Accord Arena. Yo tata na yo nani fali. Lakisa so tata na yo. Tata na yo nani? Tata na yo soka zalaka pe camionneur na nzela mbandaka toyebite. Fali zemino esike kotelaka so ekotelaka na se nzete ya madame toyebite. Tata na yo azanani. Fali. Po finga tata baninga. Uyo zaleka kama mwana oyo bazemi ekotaka na se akazi ya masanga. Junana azana donc même kofinga Junana tete parce que Junana azana parmi les meilleurs produits sur cette terre aujourd'hui. Azako tambola na ba produit na ye batunyo so bazako pesa ye respect pour na ba produit na yo abimisa wana mokili. Siko yo fali na tata to yebite. OK? Yo moko oboti Marco 6. Mais bimisa be Marco 6 to mona. Marco 6 azé loko nini? Qu'est-ce qui est Marco 6? Marco 6 azé loko te? C'est ça que t'es ba telengana ba wesh kaka wana na. So lingo réussir na vie na 2026. Tala o salaki na 2025. Ba objectif ba projet. Sugi simba giti. 2025-26 yangoyo. Planifier de nouveau. Tout ça dans le mois de janvier. Planifier à réorganiser objectif na yo na ba projet na yo. Soit venir na yo tena kwa Nzambe parce que 2026 c'est la réussite pour na yo. Kolanda batuté parce que soko go yibisa batu makambozo lingo sala. Batu ba encourager yo jamais. Sala makambo na wa cachette. Ba mona des résultats. Et soko lingo annoncer batu na oninga na sala makambo tel ba o décourager yo. Mais yo sala makambo na yo na silence radio wa ferigola. Baoyo bawela kabi apresse tala basuka kase na nzela biso malembe vie tozoko mayi via mwana mobali ezalaka nango sebongo ebandaka na pasi sukaka ngo na bisengo ngayoyo ngana sambo elikolo ya mbongo soki pasi botuna ya gola yebi ndenge abandaki lelo Nzambe apambola ye pourquoi na ngai te soki nakosi botuna papa Hervé yebi ndenge afingama na maison mère lelo Nzambe apambola ye akotila biso rose ye sobokanisi nakosi botuna papa na Mathias na Melina motambe biso rose sika ezwa matena artiste congolais elle a biso contrat de collaboration Adidas original elle a biso boutique na Champs-Élysées quartier présidentiel ya banko iska fanaka iska fela tilbiso boutique na ye ya Gaulois store Free store so bukansi na tuni Fergola sa motali artiste congolais ya liboso rombiste ya biso festival
ata basala nyonso bamanigasan esimba te mais asala effort esalema. Première édition toza korevi tosala deuxième édition na stade de martyr année oyo mais bazokontinue kaka kolobaki non stade de martyr kozala polele te toyebi te mais biso toza na mposa tosala deuxième édition mposo tosali deuxième édition bokosambwa bokoza su na histoire te ya ndole fe na gagna déjà vie azokontinue kolakisa bato kino na gagna vie ndambo nazoka ifo na investir na kati ya bajeune. Nalingi naloba na ntina libala gilwemba mingi tokomonaka ye balingaka mobali soki bamoni ye na mosolo blandine putwe ebele ya basi batuli na kisasa bazanga mabalao bamitunaka te mpona nini batikala bongo ndako nzambe bakendeki ntongo pokwa ye losambo na bango o nzambe pesanga mobali nga na fanda na ye kino sekoye blandine kutu na koprenaka basi te basala bango lolenge nini ata opesi mpe osali na yo maso yeba na bokaboni ya kondima na ye yo te. Le padre victime d'amour kindo yoka yango eza dernière chanson feratikaki na maison mare na album ala kelele likelela ta zelo ekoti ye na liso jamais akolemba kotimola lidusu na ye o kilo ya kwa oyanga ekomi ya normal ekoloso ya manixia chipuki eza ya ebede te o bobola o manix nazalaki bebe ya bayao na chips omemeli ngai mondongo na makasu nazalaki shiri oza omemela na bachips naza kolia mesiko memeli nga mondongo na makasu olingi otianga wapi ankoro yo moko mondongo yo moko makasu yo moko ngajaja yo moko shantula yo moko mama na ngai ye eza boma mokili na boma yo docteur des ignorants boma nga na boma to bomano ama amser nous sommes liés de mon adolescence passée bana ya Marie bana kini ba yebi et je me suis peu à peu pris des noces qui ne venaient pas des yeux. Quand moi je te laissé te blottir contre moi, je fais le deuil sans pourtant oublier. Comme le soleil, tu m'as ébloui les yeux, tes yeux me brillent. Ninyangoboyo, na préféré aussi la nao. Et ngaye, ce matin, ça s'annonce bien, bien que tu sois parti. Et ton rythme dans les nuits s'est envolé. Mais kakoti la nganda mwa souvenir de temps en temps atana mosika tolinganaka toujours kaka nga na yo tolinganaka toujours kaka nga na ye ngai na préféré totika nao ngai nga na yo na bandoto na nga esina desine mobali na nga te na ye chocolat café taille mannequin na prénommé ma douceur sucrée, mon avenir éternel. Yahweh salelanga miracle, pour naïbaye. C'est un amour étrange, un amour qui ne vit que dans mes songes, un amour illusoire qui m'apporte aux anges. Nayoka baloba, les spirituels attirent le physique, naboiba critique. Ndoto nanga sans polémique ekokoki sama un jour ekoya tokotana ngonga na ye ensemble. C'est un amour étrange, un amour qui ne vit que dans mes songes, un amour illusoire qui m'apporte aux anges. Nayoka baloba, les spirituels attirent les physiques. Naboiba critique. Notoranga sans polémique. Ekoko kisama. Un jour ekoya. Tokotana ngonga na ye. Ensemble. Mosika ozali. Soki yoko yokanga. La nostalgie a fait de moi
Un artiste sans amour et avec le temps, j'ai réalisé pas possible, maman. Et accorde-moi une seconde chance, comme une dernière danse. Mosika aux alliés, ce qui est manga. La nostalgie a fait de moi un artiste sans amour. Et avec le temps, j'ai réalisé pas possible, ya ya. L'amour n'existe pas. Il n'existe que des preuves d'amour. Ne quitte jamais celui qui t'aime pour celui qui te plaît. Car celui qui te plaît te quittera pour celui qui l'aime. C'est-à-dire que tu as moto lingi yo te pour la moto zolinga e. Parce que moto lingi yo, il a ba qualité ya yo, a ba défaut na yo, a supporter yo. Mais so landa moto yo, ozolinga e. Ya, ako kipe no yo te. Ako mona ki ba batage zati. Ezali ndoto te, masolo te, vérité ya vinanga. Pasi ya bolingo neti zemi nani alobaka memela yo ye. Ndako akoba epeli moto akufi ye moko ye. Mama, mama, soki nakufi ye. Ezali mpo mamour na nga ngai. Bolingo nalandaki esuki elinga mabe nasala boni ye. Soki babandelaka mokili nandimi nakufa na ngai lisusu ye. Si babandela mokili olinga kokufa na ngai lisusu mpo nabotama de nouveau. Parce que vie na vivre lelo na oyo naza kokanisela ekangama te, ekangima te. Yebobomi ngai, yebobomi ngai, yebolivre ngai, okozwa nini obiala sala oyo bato bazokanisa te o. Naboyi coiffure bato balobaka na ngai, kosukola ngula eza gaspillage ya mai na savon, oyo ayebi valera makoso, noki te bakotana na mai. Le padre, non, pigeon voyageur, fire. Soki alalaki wapi akompose biso nzembo ya pigeon voyageur. Mais oyoka bato baloki non fila ayebi kozala banzembo elengi te. Mais soki oyoki pigeon voyageur, s'il te plaît, va écouter pigeon voyageur. Okosentir ki non fere koleza makasi kote batexte na baparole. Non fere mizala ta clip ya nzembo na pigeon voyageur. Non, non, non. Eza na goût moko. Ils ont maloba moko profond na kati tango zo yoka ngo sentir que non je suis en train d'écouter la bonne musique qui est la rumba congolaise. Oh artiste mimi on a beau port Ferregola. Non. Poser la bonne c'est quoi version live acoustique siko na accord arena. Non 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 non. Faire une version zimbona. Tala betango sur la symphonie. Ndenge répéta ki diki. La symphonie, si vous mettez sur pigeon voyageur, on a ce instrumental, symphonie pesana na kati, ba saxophone. Vous allez lengi mo na éviter. Vous savez l'exception mo vous savez na concert na éviter. Na flatterie ya mo bébé libanga babambi, ngamo 600 ete na kokufa kaka na yo. Le padre ni kaboro mina, mobiala mayimbi le busier, okokite komema maki na mabanga kitunga moko. Ndenge ozokalinga degré sourire ya tendresse. Mobiala mayimbi yebobomi ngai, okozwa nini Pigeon voyageur.